asali accident akufaki sur place. Tutinda ba vie de recherche par-ci par-là babenga biso boya na hôpital toke oyete boya na ngale mayete indice yango ezaka to yo mona na hôpital bobila dawa na ngaba nde tomoni ba chaussure na ye lokwa azalaki non identifié azali na ni carte azali na ni téléphone moi ba identifié ye ezalaki te nde batikalaki na chaussure na ye lokola lembo obi plus tard les so famille ba koya ko lukaye nde tango famille se présenter kuna nde babi toza na chaussure moko ya corps mo ba yela biso ye moko pa lotisi bandoto pa bato bandoto alobi nazoke na lupango kuna bazomona ngai te moninga nesko na kati ya ndoto azobisa mais bazomona te nga na moni abi ngape na comprendre ndeni yo moni ngai ya ebise boloko nga na moni yo tokena kitiko pa na bino po ba olukaka yo ya alobi te kuna nga na okeli so te naza so na place kuna te aluki nzela moko molili boye akena ye mwana na ya ulamuka boiza ndoto la brine abandaki ko nyokola ye abengana ye azongisi ye Jani ayo okufa na ndako na ye a se réconcilier na famille biologique ya Jani po ekoede pe jela ezala polele po mutu na mutu aoloba na ndenga na je ne pense pas famille oyo ba perdre oyo ya bango ba oyebiso yo ndo umela na mokili je ne pense pas bango pe ba kolinga yo otika pe mokili bino no so bobima nde moko bango ba perdre bino pe famille no pe ba perdre na ba makambo na bango na incompréhension ya Jani na mona lokwa la main noire moko eza na kati wana main noire moko boye ya na kati wana eza yeko tia incompréhension na ezala normalité na ndenge nini yo kolinga o maltraiter Jani oyo yebi star makasi o pele mso o aviaka ina TV mobali bobota na epe bana bozana ina bolingo okoma na niveau ko nyoko la etina soka ya normalité oni famille ya Jani de ba osilika ba totalement na raison ngape ya defo na mituna ki ya Jani place o monike ba o considérer yo te ba o respecter auto ovandi kaka ozalaki voilé ezalaki na problème mo ezali kolekana ou bien ovanda ka au nom de l'amour pour lingi mwasi non ou bien ovanda ka pona bana au moins bolingo soko mo ovanda pona bana ya su bolingo te o bana baza fruit ya bolingo na yo mwasi na mobali liwango mbinga mobali lokwa ya Jani boye la brine mwana ya mukebo a manipuler il y a des fois elekela bato Jani azongaki wana ezateke basalaki séparation des corps bazalaki elongo kaka azao bima na yeka elongo lokwa mwasi na mobali donc famille est na pouvoir koloba mama if love is crazy love is for me na kopesa témoignage na oyo nzambe ya Ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli simbi te nkomsu na vandika boy na kwei na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebi singa lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe na salaki oyo papa Moïse ebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre ya vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana na komi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na changer maloba médecin lobi oh mais namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste ezali susu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya Ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui ngamoko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation de récitation na yango nakumisi nzambe ya Ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais quand Jésus Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance nanga na tambole pa ya ba pasteur nazwa eloko te mais na nzambe ya Ozana ya papa Moïse bikamwa ekoti na vie nanga
Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya Ozana. Nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba. Pe musala na bandaki kozwa te. Naluki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na Papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso. Dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi Nzambe ya Ozana pona oyo asali na bomoi na ngai. Nalobaki deja awa Yesu liboso nyonso na sima ba oyo batambola partout pona koluka ba délivrance partout oyo esimba te boya epai na Nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Triste nouvelle, très chère à mes internautes. Donc, notre maman, la mémé de Gaulois, maman Nabiso, au bébé à combo ya Mama Top, Wato, à Bungisi Moko na kati ya Libota. Alors, tout ça, on a lemba, na résidence où ils allaient, il y a famille. Alors, tu es kotalaye, et puis tu as une histoire, en fait, nini komi pour Kendeko, Atika Biso, et puis Azali nani na kati ya Libota, Wato. Alors, tu peux si mot te pas ya Ndeko FM, un mot par rapport à Bandeko Bota FM. Et voilà, merci. Na Bandeko nyonso oyo baolanda biso. Tu es bongo na Yves Pan kokabola mawa na Mama Top. Vraiment, ils a pas si kobungisa. Ndeko na biso to bungisa vraiment na accident. Donc, motema pasi. Steve, Ndeko Steve, vraiment motema pasi. Ça fait mal au cœur, donc azong si me croit pas à Yves Pan. Voilà, merci Toko, merci la guest mon double garçon dans la société moment. Azoli là ensemble na Bandeko pour le babou si moko kati na bango. Mama Top, bonjour et mes condoléances. Bonjour, merci Yves Pan. Voilà. Non bah aux êtes une double blessure. Moi bon c'est Janifa et bon c'est moko na kati ya Libota. C'est ça. Un mot d'abord par rapport à mort il y a Janifa et puis qu'il y a la famille. Nouvelle on est communiqué wapi et puis Janifa attaqué na Nepana. Nouvelle ya Janifa ils ont un tournage, ils ont un tournage à Kevin. Mais puis quand ils ont une nouvelle, en tout cas ça n'a pas passé. En tout cas, ils ont quitté un coupé, maintenant les lana on peut raisonner trop. Et après bah il faut calmer nga, tout cas il tournage pour na coca les sauter na tourner donc ils ont un et beta nga makas, et beta nga penza po Jani aza cher pour nanga, aza moko ya ba collègue auto solo la bien. O azalaki pe na ba respect mingi po nanga o nga pe na zai na ba respect mingi po na ye na ba considération vraiment azalaki soki peut-être asali comme ça na lobby na ye ayo azai pe koyoka nga pe azalaki soki conseil za pesinga na banda pe koyoka donc pe à son âme donc voilà. Dernier film de Jani si vous avez une bonne mémoire quoi ça film nini en tout cas kolobaki dernier film les mois temps Jani ba 16 ans de ana poto ba film bili tournament ya zati en tout cas koye ba dernier film za moi passe mais tourner belé et za moi passe mais tourner belé voilà tout qui na oza bongo au dossier à famille Jani ko yata na mosuka loba na bandeko peut-être ba yeba kindeko Steve atiki biso et par rapport à mort na habité pour relater biso histoire nini ndeko atiki biso nini ndenge nini plutôt j'allais dire et puis salami ndenge nini voilà sunga biso pena wa Pierrot eza pasi eza mawa tozo mona ka nde ba nde tozaki distrait ba yibi biso mwana ka aboye oya mokolo déjà comme na 26 ans d'âge mwana oya kola ki déjà iba déjà nde balukara lipa ça fait vraiment trop mal donc paix à son âme kokonanga Steve apé malakimia vraiment donc moi les allais car en décembre le 18 jour il y a dernier jour il y a
campagne ya ba député aza osala propagande ya député moko na lemba wa alesili nango pe asisi makambo ya propagande kande ezala ba jeune ba préféré bavanda mwa quelque part bavanda na bango basepelaka nde jeunesse ezalaka. Allez biso pe tozalaki na nuit veille mortuaire ya beau-frère na biso akufa Gabi Ndumba pe à son âme papa ya ba Iris Obama tozalaki kuna na Victoire pe na la Grâce nzoka nde ye koto oyo asali accident akufaki sur place biso pe lokwa to ba nzambe te toyebi te veille l'écoute na veille tozotuna ete Steve amonani te ye nzoka bande pe koluka aya bayo sala accident na nzela totinda ba vie de recherche par-ci par-là babenga biso boya na hôpital toke oyete boya na ngale mayete mais banda décembre tala indice et komona na max 3 mois déjà indice yango ezaka to yo mona na hôpital Bobila dawa na ngaba nde tomoni ba chaussure na ye lokwa azalaki non identifié azali na ni carte azali na ni téléphone moi ba identifié ye ezalaki te nde batikalaki na chaussure na ye lokola lembo obi plus tard les so famille bakoya koluka ye nde ntango famille se présentait kuna nde babi toza na chaussure moko ya corps mo bayela biso le 19 décembre na ba 1h tikala na elembo na ye toyebi te soki boko reconnaître elembo wana ke aza mwana na bino ntango babimisi chaussure tomoni effectivement eza mwana biso. C'est ça donc dossier ezati na l'état tozolandela kaka par la grâce de Dieu Nzambe moko makambo andesama donc tomoni mwana te mwana bimaka kapu accident na tango esalamaki azalaki na baninga to azalaki mo azali na baninga na bazali na moto ba moto ya minene wana babi ezalaki ya député wana ngina tikilo FM mais ngina tuna boya ko découvrir que ndeko akufaki ezaki bino mikolo boni olobi déjà ya cela 3 mois toloba alors esalemaki ndenge nini bobande koluka na ndenge ba famille abi de recherche tout le monde na ba Facebook ba dada ba tchakongo ba la vraie omba ba tchakongo bandeko ba chaque ba tchakongo tout le monde vraiment famille mobimba bozaki mobiliser na ba Facebook les tout le monde qui mais ce que bossa qui démarche nini ou boya ko découvrir que chaussée monani na hôpital mususu mais corps to puis ko to mususu alors na kati ya kotambola na ntango basalaki accident wana babengai la police oyo azalaki pembeni wa société bango nde moto bayaki mpona kosala constat wana babenga soki police scientifique babengaki bango bayaki wana basali constat nde bamemi corps bakende nango Bobila dawa biso mpe toyebi te lokwa azalaki non identifié moye babenga biso eza te moye bayeba mpe identité na ye eza te biso kaka na kati ya koluka tokomobengana na famille kolukaluka mwana lala libanda te me oyo tokomi koluka 1 semaine 2 semaines nono balobi tokende kotala na baprison tobandi na baprison nyonso aza te nde tonto yo koma siko na l'état toke na parquet tolobi non lokola salaka propagande ya député moko be na lemba to landela nanu ligne ya député wana toyeba so bango bakoyeba place mwana azwa nde tozwa garçon moko boye aza lokola teme o te moni mutu nyonso na Kongo abangaka azobanga na ye koloba me bayebaki mwana sala accident akufa babomba nde siko lokola dossier komai na l'état kolandela kokende boye kozonga boye nde ba hôpital tokende bazolinga koyebisa biso te nde parti apesaki siko papier totambola na agent ya l'état nde vérité ekoma donc eza banorme na bango ya hôpital bokoki koyaka boye te bayebisa bino ke ezalaki bezongaki boye biso mpe toyebaki te à partir ya parquet le bapesi biso note papier wana tokomotambola na agent ya parquet nde esika vérité ye koyebana nde baye koyebisa biso mwana bino akufa kala ye moko mpe alotisi bandoto epa bato epa bacamarade azolotisa bandoto alobi nazokenda lupango kuna bazomona ngai te moninga nesiko na kati ya ndoto azoyebisa me bazomona te ngai namoni nga mpe na compagne te ndeni yo omoni ngai ye ayebise bolokwa ngai namoni yo tokendaki etiko mpa na bino mpo baolukaka yo ye alobi te kuna ngai naokende so te naza esu na place kuna te aluki nzela moko ya molili boye ake na ye mwana na ya olamuka boye eza ndoto te ntango yo oyebisa paster na bango papa ta makambo naloti boye mwana yango baoluka ye aza mwana aveni na biso alobi déjà songe plati oloti wana eza message momba ye opesa oke aza so invité mais lokwa bazali koya nango lokola eza nango ndoto oyebi kaka ndoto tokoconfirme na bandoto ya bato te il faut tozala na preuve oyo ekoconfirme biso nde preuve yango yango tozwaki semaine passée. Mais ce qui te un peu comprendre jusqu'à présent, vous retrouvez encore il y a des costés. Nanu te sikoyo
toye kozwa lisusu moto moko ya croix rouge alubi ye moto amema akor wana na mama yemo nde sikoyo famille ekendaki na mama ye moto délégué bana mibali moto ya croix rouge wana abimisi numéro po bazanga na banimero bakangaki ye nango na lokolo na numéro etikalaki ezalaki enregistré nde ntango tobaki na mama ye moko na babi ekor oyo eza nde lendi fo kokende kuna bomeki mpe kolandela ndeko député wana tolandela député ndenge nini député asalaki propagande na ye bango bayaki balobesaki miziki député esili apesi moto na moto mbongo na ye bango bakesa vie na bango ezali so problème ya député te comme un problème à moto individuel seki baningo azali na bango bayeba ekasala accident mais sikoyo le problème eke kobanga sikoyo bamoto wana ya minene wana babe eza bamoto ya député wana donc bango basala na bango tapage na bango na butu sans que député ayeba nayebi te soki ayebaki obi ayebi te nayebi te eza vraiment pasi sikoyo programme botie ndenge nini ya matanga programme toza na kati ya famille awa toza na famille kaka nde boomona tozolala toza na se wana aza koko na biso aza na 26 ans donc tozolala toza na se lundi bakende toyoka suite ya suka lokwa l'état alalisi abombaki corps pendant 3 mois essaye déjà 3 mois basengi biso 2 millions de francs congolais pour ndenge bagarde corps donc lobi bameka na kokende po soki bamoni si réellement eza ye il faut koambome il faut batia formol donc chaîne ya su molai il faut kosomba cercueil balobi donc procédure eza donc procédure eza nano voilà mama top na parquet beaucoup na niveau ni parquet koto moto esungi biso soki parquet te mbe ata baindice oyo mbe tomoni yango te mbe pe tozwa yango te elingi eleka nango kaka inaperce bongo parquet moto asungi biso à partir ya parquet bapesi biso agent bapesi biso papier totambolaka nango à partir ya yango nde mama yemo econfirme biso bobilada econfirme biso na la police soki parquet te mbe passe mais mbongo kaka likolo ya mbongo mama yemo confirmé bino bobile confirmé parquet confirmé bon entre bobile na mama yemo corps eza wapi corps eza na mama yemo bobile dawa bamemaki na mama yemo donc azali na bobile dawa nde batransféré bakendai na ye buto na nde basali nani accident l'état amemaki ye na mama yemo na bobile dawa bayamba bacorps non identifié te donc yango omoni kaka na même butu wana bazwi ye bakende mama yemo sikoyo nani babenga nani croix rouge wana ye nde moto asungi biso mpo azalaki na numéro quand même baenregistraki ye yango wana yango na idée biso sikoyo à partir ya numéro oyo aza enregistré na fiche na bango nde tokendaki kuna bakendaki mpe batali babi numéro wana eza sikoyo l'état lokola azwaki déjà idée ya kokunda ebibembe nyonso oyo eza no identifié bakundaki déjà mais 5 famille moko bamonani babibembe na bango yango wana batiki biso batiki yango wana donc toza lokola 5 corps oyo batiki biso mpe tose retrouve na kati nayebi te baka na bango so mpe bana babungaki mpo bamorgue wana ya mama ye makoto wana eza baka ya baaccident bato bayaka non identifié nde baka na bango ezala kote kuna donc peut-être tokozala mpe kaka bameme ka voilà liloba na bafani oyebisa bango nini avant tokotama bajanifa oza na matanga ozomonana te eska matanga ya bacomédie ezali mais liloba nano bafani epuis tokotama bajanifa baka na bafani bao balinganga bible bolela na bao bazolela na problème na place ya pasi naolela koko na nga oyo ya 26 abungaka boye depuis décembre toyo retrouver trace na ye kaka na mars awa moto oyo amoni ke kosunga moto eza kaka kotinda mbongo te okoki mpe kobenga mpona encouragement okoki mpe kopresente nga bacondoléance okoki mpe kotia famille na mabondeli nzambe apesa makasi oyo amoniki mpe kosunga financièrement eza mpe mabe te mpo esenga bambongo maya bambongo awa merci na Brigitte Mokalu merci pour la participation na yo na kati ya London nzambe apambola yo ntango oyokani naza na deuil otikali nga te oyo nyonso amonika okosoutenir nga plus 243 993 60 66 27 plus 243 993 60 66 27 obengi nga ata kopresente nga bacondoléance
eza malamu mingi. Merci. Voilà, merci beaucoup Maman Top. Je crois bien bien que vous avez la matanga mais aujourd'hui on a appelé moi muké réseau le canal réseaux sociaux par rapport à moi à Jennifer. Ouais, na Hollande. Voilà. Kota là déjà la brune na acteur batutu bazo condamné yoza maman. Soki il est compliqué. Soki plus lingo au condamné niko la brune condamnation pour ça côté nini. Na onion surtout les obama. Bon nazolanda nga nazananga na droit na condamner la brune te. Na condamner na nga ete. Sauf que ba makamnyo so ebimi to pe o ezobima pona liwa jani ke la brune abandaki ko nyokola ye abengana ye azongisi ye jani ayo okufa na ndako na ye na olobaka na la brune a changé wana eza motema ya mama te mwasi azaka na motema munene a changé comportement soki vraiment aza consciente ke lelo jani akoti na mabele eza pona ye aluka à se réconcilier na famille à Jani, à se réconcilier na famille artistique, ami tombolate comme kitsa eleki nyonso, à se réconcilier na famille artistique, à se réconcilier na famille biologique à Jani, pour aider pe jela ezala polele po mutu na mutu aolo banandenga na je ne pense pas famille oyo ba perdre oya bango ba oyebiso yo ndo umela na mokili. Je ne pense pas. Bango pe ba kolinga yo otika pe mokili bino so bo bimande moko bango ba perdre bino pe bo famille no pe ba perdre. Alors eza malamu te maloba wana ekoya kokanga epo eza avec fait malédiction na effet eza na ba malédiction na cause eza kana ba effet à se réconcilier ami kitisa abengi mama ya Jani famille ya Jani ami kitisi na ba makamna na bango na incompréhension ya Jani na mona lokwa la main noire moko eza na kati wana main noire moko boye ya na kati wana eza yeko tia incompréhension na ezala inormalité po Jani aza moto la bwina yebi na poto te ayebi Jani banda na kini awa na ndenge nini yo kolinga o maltraiter Jani oyo yebi star makasi o pele mso wa viaka ina TV mobali bobota na yepe bana bozana ye na bolingo okoma na niveau ko nyoko la etina soka ya normalité. Mais est-ce que ceux qui le lobby à senga pardon s'excuser à se réconcilier na famille est-ce que va pas accepter parce que famille za na kanda makasi di famille qui on a divorcé la famille atiki bana belé est-ce que ezala juste mambo yo zoloba kasi yango na lobby te omoni famille ya Jani de ba aussi ka totalement na raison muntu olingango azate vous comprendre ce que babiloko yo dès le début tant déjà ba nouvelle à Jani ba no bimake la brine abengana kaye asala kabe il fallait qu'on trouve solution tant ya Jani azali na bon monde soit bokaboli na bango soit na éviter donc makambo ezaki belé fallait basala pour ba épargner ya Jani tant azala ki en vie ngape ya des fois na mituna ki ya Jani place au monike ba considérer yote ba respecter yote ofandi kaka vous allez qui voiler ils allaient na problème moi ils allaient kolekana ou bien ofanda ka au nom de l'amour pour lingi moi sinon ou bien ofanda ka pona bana au moins bolingo soko mo ofanda pona bana ya su bolingo te o bana baza fruit ya bolingo na yo moi sina mobali bana balo kwa matabisa bolingo na bino soki ezaki neti basho balobaka na vandeli ka bana ngalinga ngote OK oko vandela bana te vandela mobali na yo be moi sina yo o bolingana ka o bana wana baza fruit na ebite ba tout ça wana ya Jana za ka ko supporter pour ça na bolingo la brine pona bolingo bana donc nani kokota pe na détail ba makambo te po liwango mbinga mobali lokwa ya Jani boye la brine mwana ya mukebo a manipuler il y a des fois eleke la bato c'est que soit ezaki na eloko moko wana o eza clarté mais est-ce que ndenge salami boye famille za na toa ko sukola la brine ou bien ouais déjà bakabona na bango ata basukoli ete voilà bon famille ba oki kolo ata basukoli ete baza na pouvoir ya koloba maloba malamu pona ye po azalaki na Jani po balobi atande Jani azongaki wana eza teke basalaki séparation des corps bazalaki elongo kaka azao bima na yeka elongo lokwa mwasi na mobali donc famille e na pouvoir ya koloba
yango yoki na lobi Jani aza nani Labrine aza la mayele aza la présidente amikitisa asenga bolimbisi na mama o azoka pasi ya mwana na ye na baleki o bazoka pasi ya na bango na bana o bazoka pasi ya papa na bango na ba collègue o bazoka pasi ya collègue na bango ayoki sika famille pasi te na ba collègue na ami connaissance na ba fan omoni liste nde eza molai azala mwasi ya malamu amikita po ana bana o pe baboti na Jani na oye moko abota ye pe bana na bana o mike donc ye fo azala na pona bokola bana na pona ko cadrer bana wana po soki azate passe amikitisa ka papa ma ese sopani ozoyoka ma ese sopani je sais que les familles à Jani ba famille chrétienne amikitisa komi autant na bi komi kitisa penza baza bato bayebi ke bakoko na bango pe baza kuna bana na bango pe baza kuna on ne sait jamais peut-être ba kolimbisa ye soka reconnaître mabena. Voilà, Mama Top, notre Landao, Olobi, bah c'est séparité dans la brine. Et voilà. Et puis, sur le total, bah vidéo ya Kala ya Jani, alobaki mokola kokufa, Sylvie nda kozala moto ambeto. Ngape na landaki. Parce que Sylvie pe olandaki en na landaki. Parce que Sylvie pe basalaka divorce te na commune. Oui. Voilà. Et pas ya mao pe tokaki séparation te parce que ba botaka pe na mao. Oui. Sikoyo en tant que en tant que Bantou, parce que tout le monde a maloba mawei. C'est ça. Est-ce que malobo Jani aloba ki lelo Jani za mawei? Est-ce que tolanda maloba na to considérer yango? Et ça le quoi testament atikaki. To considérer un testament. Bon point elo ne pour ça qui aloba bon. To considérer un testament parce que dans l'état ba yebi Sylvie. Moi c'est légitime. Et ça quand ndenge aloba ki Sylvie ko lele na moto ambeto. Mao aza mama mwana na ye comme pe Labrine aza mama bana na ye. Comme pe ba misusu wana pe ana mwana bana mwa ebele ba mama bana na bango bana baza ba mama ya bana na ye baya balelisa bana na bango papa na bango mais femme légitime eza Sylvie to changer histoire te basokola nani batika nani en tout cas so ipona kosukola basokola Sylvie yende fo basala ye cérémonie bakabola ye balongola alliance ba pasteur bazala balongola alliance o balatisana ke eza ba pacte basalaki donc faut bakabolango basala prière bakabola na Jani siko na koloba na ibite idée nous anini na maloba o famille balobaki o basilikaki parce que Labrine accompagné ki bato musuti na ambassade eza kanda famille bazoloba na eza émotion et kanda na minute faut comprendre bango po bakoisi o aza ya motulia ata na ba comédien bato na bato pe baoloba na se ya kanda ata na ba fan bato musu pe baoloba na se ya kanda donc eza ba émotion en tout cas muto condamné na muto pour le moment zate eza kanda c'est ça. Voilà, tout le monde a qui ba vidéo et tambolaki dans les réseaux sociaux il y a du monde chez Salaki par rapport à liwa Jani donc pesa qui ba tout passi pesa qui famille biologique passi makasi pe famille biologique baloba qui ou esenga ki bango baloba pe tomoni après wana il y a du monde chez Alekaki asengi ba pardon na éviter idée nos années par rapport à ça. Déjà sengi pardon à reconnaître qu'il a blessé bateau. À reconnaître que a blessé la famille à Jani na ba fan à Jani na ba ami connaissance à Jani na ba collègue à Jani pour même biso to sepele na ngote pour ani via ko sa eloko mais to garder kaka lokola yé moko vie à reconnaître pour na mona ki afukami penza asengi bolimbisi toko ba question na kolo soutien photo limbisi na mona pende ko modero les susu asala ipe susu gag moka na mona gag na bango peut-être bango ba même on dirait na comédie et zo zalande moment ngote moment na ngona ekokite oto ko sala comédie on a pona moment choc ezana tant bo sala histoire wana eza on dirait bo tombola histoire ngo c'est que tant bo tombola histoire ngo bozo humilier nzoto moto akufi bozo humilier moto ya kufi donc moment na ngonde ezala na ekokite moi ngana kanisa peut-être toko sala scénario moko boye jour ya corps et robima tout ça le scénario mo par rapport à histoire et la souka nango to tei voilà on a peut-être vous allez bien je crois même à ta famille ba osilikate mais na moment oyo façon bazo memelango eza moment na te mité mais on en passe. Voilà nasi bo landi idée Mama Top apesi et puis Mama Top question mo sous ezali famille ya Jani bazo tomboka parce que
normalement c'était prévu corps et un vol à Air France. Air France il y a 17h, 14h, donc il y a Air Moya bien à Moy. Mais via ma coquille, Air France monter les kaki likolo, baké koluka place ya moi monter bien, baké na Air Ethiopia, né na Air Ethiopia, ba négocier ba bisa va mais Air Ethiopia lobi bango ba koza dispo, ba ko sala que corps et coma na 2h du matin. OK. Voilà. Mais famille ba sepel na ngote. Na ebité il est zani par rapport ya wana. Bon, par rapport ya wana na baka na famille to pe sanzambe merci. Korajani eya. Ya moto eza korajani ya korajani ate ye 2h to kokundango jour wana te. Et ko ya 2h directement cinquantenaire. Cinquantenaire place njoto na ye ko bombama nde to kosala skoyo ba démarche pona ndenga kosani kokunda ye. To pesa quand même merci na ba oyo lokola première dame Mama Denise oya ndimi kozwa njoto ya jane uta kuna eya po neti biso ba komede to nga to kokate ata famille to nga to kokate mais quand même mutu andimi to lele lié andimi to pesa na merci pona yango to boya te to ndimi ya nango 2h pesa ka air to kozala peka wana presse kozala problème eza ya mouvement te problème ya mouvement te mouvement te ya problème eza corps ajani nde ya corps ajani soki ye ata 2h lobi nango na tongo mouvement kozonga. OK. Ba comédien ba ozaka motivé ba ozala mouvement de façon que corps ya moi kasi soki penda bato ba yebi que corps ajani ya 2h vous croyez ba comédien ba ola ya mira c'est comme air ye ko tuna ngola to ko tozala na mogeti 1h yo yebiti donc so ba yebi que njoto ajani ezo ya ko nyoka mana ote ba comédien ba ozala kuna tous en aéroport aux Elanjoto ande kona biso. Donc famille maman en tout cas maman pardon kitsa mutema njoto ande kona biso ya njoto mwana na we ya njoto ya leki e ya tolela jani na kimi ate ye 2h e ya nango problème te za place makoki suki toko lela jani kaka na moi poko ate butu jani okunda mamukolo wana te e kolala lisu na mog tokozwa lisu temps ya kolela jani. Mama Top namoni awa depuis hier délégation de Kendaki pour nos accords Major Bisadi de Kendaki Bina et Sobe na évité na bande ko na biso bazakuna ko ba accompagner corps ceux qui la brine pe akozala parmi bango ba nzela moko. Bon na ebinde ba osala ba programme na bango te ngana na Kishasa ngana eba programme ele kana kini onde ba osala poto na ebité voilà wana pinza na ebité sono répondre ni na ngona mais elonga na ebijani nani la brine ana bana ya mike à part bana botina jani mwana mususu ya mukiaza autika bana wana nani soki amoniki akobungama mutu akotikala na bana wana baza accompagner corps ya mbali na ipo bien. D'accord Mama Top na zongisi micro epa ya Yves Pan. Voilà. Je crois bien Bandeko Bolandi, ndengeni ni Mama Top à Sololi par rapport à mort il y a Janify. Moi qui me suis dans moi souka parce que tant les appels mouké pour la bicho surtout que dans ma tante tout déranger ma mérité. Mais il y a pas mbongo oyo et déranger be famille mouké, Janati bani belé. Alors moi mbongo zo utara de part et d'autre, il y a pas enveloppe, Bandeko Bolandi choisi ma tata à 5 mois 10 000 €. Alors famille bazo déclarer que bon wala mamoni ngote ba éviter et que wapi ba sai na nini koto boy. Donc tant de choses sur le moment lelo el kamba monga ba jani et na mamba monga matanga jani et puis côté famille boy matanga za na chicheri ils ali bongo et pas wapi répétition na bango izalaka souvent na kasavu bwana ba comédien pe ba sali ya bango matanga kuna mais famille lubi matanga ezala epai moko bo mekati koloba que mbinza eza musika o ndile ke kota mutu ke kota te musika ezala te musika ya la te bisika ka batu bavanda ka musika ya la te bisika yoki ba obelela zando musika ya la te on comprend donc to le la jani fai ba o bazolela na place yango nino eza place jani auta na chic choc lo yenge eza nango pe mabete pour le moment bazakuna bazosala ba séquence ba théâtre ba nini bazoyamba pe bato eza nango mabete mais matanga to rejoindre ne mama na bango bisika za oya botela biso jani fai to kozala kuna to kozala kuna musika ezala nango te musika ezala ata na maloe keza musika te
Bon, problème ya mbongo, je crois bien ba comédien ba bana mikete ba mikolo. Pour ba recevoir mbongo wana. Mbongo wana nazasi je ne sais pas hein. So pe yango ba loela ki salle nde ba olela ba comédien bazolela Jani na salle wana nde ba so organisaki ko sala décor ko louer ba kiti ba blo mwa ndenge wana mais baza bato ba yebi ke Jani atiki mama atiki baleki atiki bana. O baza na priorité. C'est tout bana. Na yebi ke loko eza 10 000 euros. Ba yebi ke mutu nyonso yebi ke 10 000 euros moko écoute so to tiango na dollar to replonger na ba 12 000 $, si je me trompe pas. Ba yebi ke ata ba 4 000 $ ou bien 5 000, il faut bâtir de la maman Jani. Bâtir de la maman Jani a yebi ke ba koko na yepe bazawana, ba leki na yepe bazawana, famille na yepe zawana, ye moko mama bazawana ekosunga po maman za mukolo, papa zate. Donc pour na ye moi souffle ne sukwa kolia pour na mwana na ye yango. Voilà, bah tant qu'il y a parmi délégation, il faut beaucoup qu'il y ait un accord. Zambali Mbisabango. Zambali Mbisabango, ok, délégation, ok, nous accord, encore ils ont la semaine prochaine. Pas bien surtout que tu as un passeport, parce que tu as un visa. Moi, tu sais comment bien attendre. Biso so landi ba réseaux sociaux. To comment on tala on le bon on a le temps on tala ka aussi que le Nzambeli Mbisa. Ils ont tout moulu bien. Ah papa. Koye baneza ngambo pepe kala azala na raison. Ouais ça c'est bien. Alors les loba ba ningisi to wata la biso pour que to kabana yo mama. En tout cas batunyo so bolandi biso. Famille wato azana ba problème ya deuil. Toza pe na famille faille o baza pe na ba problème. Bibo lela na ba o bazo lela. O nyoso amonika kolela na mama top pona tous les deux deuil, tous les deux cas. En tout cas mama top azana na pesi numéro na ya téléphone plus 243 993 60 66 27 à Bengingai. En tout cas na pesi mbote na na Brigitte Mukalo mwana London babi mwana njila tongo commune oyo fungola nzela poto na Congo eza commune njili Brigitte Mukalo ba salutation na yo na pesi mbote na ma jumelle de moi Karine Manessa moi Angela Minu moi c'est Angolo moi c'est Mwindo Angolo na London na pesi mbote na maman Prudence mère double pourquoi pas Virginie Yoko pourquoi pas Bijou Mandola service traiteur Loboko na pesi mbote na Aminata Ndonga la Bile moi c'est Libala moi c'est respecter mobile na ye femme fidèle bambote na ngai belé na mama Rose Bombula Mayaya chérie pourquoi pas Tété Yondo bambote na ngai na Tété Yondo ya Lili Mavinga bambote na ngai na bino nyonso vraiment na pesi lisusu mbote na ngai na yaya na ngai baya na ngai na lingaka mingi Brigitte Wato na pesi bibi ya Lufi na kati ya Braza bon séjour non na Kishasa ayepe ayeko lelisa biso mama kuluto ya mwana voilà na présenter ba condoléances na ngai na famille Wato Mobimba tozo lela to abala na Nzambe Bible lobi na circonstance nyonso photo komisa Nzambe biso to pesi Nzambe merci pour na circonstance oyo a permettre ekomela biso na mwana na biso oyo tolingai mingi oyo apesaki biso ye moko asepeli kozwa ye Nzambe wana apesa mama na ye makasi Viki Wato apesa ye makasi na bengaka ye femme battante apesa ye makasi la vie continue papa na ye pe Stéphane Nzambe apesa ye pe makasi eza chose facile te kobungisa mwana eza elolipa nango bate en tout cas toza awa oyo asepeli kobenga abengi vraiment tokoyamba oyo pe asepeli kopresente biso ba condoléances toza vraiment en famille Nzambe apambola bino merci beaucoup papa na ngai maman waktope boli bisoni ke napesa Juliana Thomas Bambote Jos Mata na kati États-Unis ba salutation na yo bisika ozwami Nathalie Nana musibu ba salutation na ebite ba contribution na bino pe ba artiste ezo ba na te position na ba bito chate bo chate pona ni ma Denise azu charge voilà prise en charge ça pas maman Denise merci voilà na tunaki na groupe contribution à combien malgré na matanga menazo landela ka balobi non to chate maman Denise azu matanga en charge ngabi OK problème. D'accord, merci parce que quand les papa Gwedi président Fachi azwa ka ya ye to chakate quand des mon peturo maman azu ya Jani to chate. D'accord.
Merci na 40 facettes Gesta Molaire, merci na Piro Azaki si ma caméra. Merci na bande konyo sur papier ça confiance parce que émission oyo ils ont le canal 2 chaînes et le canal Super Promo 243 et pas Ivipan et aussi le canal Visuel Télévision et pas ya FM Tokonga yo nazawa. Merci na procureur Kalambay Tupepele Olivier, merci na 40 facettes. Merci na Landry Mola na Chypre. Bye bye. José Baïla. Nato sola kana bana nangai. Bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ezo koma te. Baza na mboka ni. Baza na France, mususu aza na Belgique. E koma kate. Mais baza ni kuyiba. Ah na yembi na rubi. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bangu baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Hotelelo. Économie internationale. Tata nangai JB Service merci. Ta biloko nangai. Obengene bana batindaki. Ndenge pe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki za mondele. José Baïla. Aza mondele te. Aza kaka congolais lokola yo nangai. Na yimisaki yo. JB Service. Eza esika ya kubunga te. Na France, eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubunga yangu wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzil. Soku kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement. Soku kaka kaka bui mbala moko JB Service et pas ya José Baïla. En plus, eza kaka na Kinshasa te. Bon, eza na province ezali mama Marizane. Ndekule ye ezali na Congo Central. Ezali na Mbanza-Ngungu. Ezali na Kimpese. Ezali na Kisantu. Tona Boma. Tona Mwanda. Soku kaka bengi na abatu. Numéro Isaïa. Bakukula ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi. JB Service bozala na agence moko ya si. Ebwaka sili kaka. Nangamba zoza. Na tena baza continue. JB Service akakuna Ezali. Angolais mérité. Angolais JB Service. Et par les amis.